Bambote lisusu bandeko na biso obolanda biso na kanali ya Mimi Selunga TV. Toye kopesa bino bambote ba dimanche kitoko makasi elongo na Yesu Masiya oyo azali nzambe na biso. Kaka nde tolobaka soki Yesu ayete ya koloba ekozangaka te. Wana na pesi papa na nga Sami bambote antoka bomesana na ye paske ye ndaza pena molonga ni na nga o nzamba pesanga tellement towandolobela mingi makambo ya ba couple na kanali na biso towandolobela makambo nyonso ezosama na mokili. Mais mingi toli ko konsiaka vraiment ba couple jeune ba couple nde makambo parce que tozomona diable azomeka kokota na ba couple biso toza wana nzamba zotinda pona kokanga ba porte. Donc bana nzambe fo ba sepela libala eza kitoko makasi, libala eza vraiment kitoko eza elengi yango te papa libala eza kitoko. Donc il faut muta sepela na libala, fo muta sepela na libala tant libala ekomi mbelenga ekoma komona na keza makambo so ya nzambe te parce que nzambe alobi tolingana tozala ba moko. Mwasi kende kosaka mobali sangana na mwasi na yo boko obele loko moko. Donc na bonzambe toza elongo oyo akabola keza ya nzambe te me oyo esangisaka nde eza ya nzambe. Nzamba sangisa biso bokomanda komona kabiso tout le temps toza na papa Sami po yepe azana oyo akolobelaka partir ba papa ngape kota ba mama. Donc tozo sala kaka loboko oyo esokoli elongi yango te papa eza ya mwana kana. Wana topesi bino ba merci mingi babote na biso ekena no epa ya bandeko na biso o balinga biso makasi. Na pesi Loriane mwasi ya kifuta bambote na kati ya Olembu, na pesi Justin bambote na kati ya Olembu, na pesi yaya nanga Mifi Seleto na kati ya Lyon, famille nanga Mobimba Seleto na kati ya Lyon. Na pesi bambote yaya nanga Clarisse mwasi ya papa na Nelson na kati ya Rennes. Na pesi epe bambote bisika bazali. Donc esika bokolanda video oyo bana palanka nyonso yanga ya Facebook na motema. Na pesi bino bambote bele. Siko papa Sami lisolo na biso lelo eza fonga ke tolobela mwa makamba ba couple quoi. Likamba couple papa vraiment ba papa mo bazosonga biso te basi bazolela mingi papa présence ya papa na kati ya bandako. Présence ya papa na kati ya bandako ezo manke ba mama bazolela présence ya papa ngana bi mama bozolela présence ya papa. Likambo nini papa salaka papa pe fwa sala yo lingika tout le temps papa fandelo na ndako. Papa Sami yo mona ondeni bon nakoloba papa ta msusu ke azaka mimi na ndako te botalaka ba misala tosalaka eza ba misusu ke abimaka tongo obimi 6h na ndako okotonga ta msusu kota 18h. Donc msusu pe aza abandaka lendi abimi akozonga ta msusu vendredi na ndako. Donc ya mwana pe kosala ke papa azozala na ndako te. Bon eza ta msusu pona ba misala kwa ekozala pe cause papa Sami alobi ekozala pe cause pona ba misala ya solo vraiment ponga pe nalobaki ba papa basalaka mama likambo ni bozolela parce que eza na moto moso toza na kati ya mboka poto mais lisolo nazobetela bino esalamaki na kati ya mboka na biso Angola. Moninga nanga moko vraiment bengaki nga bi mama Mimi yo zolobela mingi makambo ba couple mais kakolobela makambo parce que epesi nga moko passe. En tout cas esalami na mboka poto te esalami na mboka na biso ya Angola. Moninga nanga moko vraiment asepela nanga pe makasi amona pe ke toza na couple moko oyo eza o nzamba azopesa pe mwa nde kaka ezala kaka ma exemple ya mokie. Donc alobi mama Mimi meka koloba mwa moninga nanga wana aza na mobali na ye pasala kisika kitoko bazanga ya kolia te bazanga ya kolata te ya komela te. Papa pe asutenaka kitoko vraiment na kati ya ndako. En tout cas nyonso kutu kitokos mama lobi en tout cas soki na lobi mabe ya papa ke na responsabilité ya kolia komela salaka te lokuta nanga naza awanga na salaka te. Papa nde mutasalaka mais le problème mama Mimi beta c'était nazo souffrir papa salaka na boite. Papa Sami est-ce que papa salaka mais présence ya papa
asalaka na ye mpe batan moko oyo ezaka koki kozala na mwasi na ye na kati ya ndako. Me mama alobi ntango papa azowuta mosala azosokola azolia, ntango azosilisa kolia aza na ordinateur. Soki ordinateur esili alandi makambo nyonso boye na Congo boye Angola boye, donc tana ya pesaka mingi nde na ordinateur na ye na telefone na ye na mwasi kutu na kati ya ndako. Dialogue ezalaka te, epesi pasi parce que scandale esalamaki na ndako wana. Moninga mama alele papa Sami okoloba nini? Eza likambo teki ya mosala papa kindaka susu afande azongaka te. Donc eza ke papa salaka temps ya kitoko akomaka pe era bien na ndako, mama pa salaka na ete. Mais le problème présence do dialogue na kati ya ndako eza te. Yango mama alobi fome sali pasi vraiment bokoyoka likambo ndeko mwasi auta kosala alobi epesi pasi. Siko papa Sami okoloba ndenge nini na likambo. Bon, pona ngai nakoloba bena donc eza pasi quoi. Eza pasi pona koyoka ndeko mwasi ndenge azokolela, donc eza pasi. Mais bon, ekozala pe na kati ya ndako baza na problème moko etungisaka bango oyo ezalaki eta mosusu bazozwa temps ya kovanda te mpo basolola bazwa solution likambo wana. Ta mosusu papa pembeni na mama azalaka vraiment na kimia te, yango nde alekisaka temps na ye mingi na ordinateur ou bien na telefone. Yango na donc ndenge tozolobela kaka na ndako esengeli ntango boza na likambo oyo likambo bozotungisa bino po ntango mpe ozoloba te, donc likambo wana mpe mwa mpe bozela mpe solution eza te. Yango wana donc esengi vraiment ke ntango omoni ke likambo wana papa azosala ozomona ezosepelisa yo te, donc toza deja bamikolo vandisa papa na ndako no papa tala ngai likambo nazomona vraiment nazosepela te, donc papa mpe akozanga mpe oyo akoyebisa yo te. Yango wana donc nakoloba ke donc faut tozalaka na dialogue na ndako. Soki toza na likambo toyeba kovanda tosolola po tozala nini ya likambo wana oyo ezotungisa biso. Yango wana nga nakoloba yango papa Sami akoki koloba nde bino moboti koyoka papa Sami oti koloba awa. Donc ndeko mama lobi mama nga pe natunaki na poza ye ba question nga bini mama eloko nini kaka est-ce que yo fandaka osololi na papa ozaka muta koganga te abi non mama tozaka bien ngazaka na muta ba problème ezangaka te na ba couple ba problème ezangaka te mwa likamo bwe mais eza te ke ekomisa papa donc abi comportement ya papa esi awumeli nango. Papa umeli na comportement oyo papa lingi kotika comportement oyo te. Bandeko bafandisi don mwasi pa koma kine na suka azana libala mais azomona na ye esengo libala te. Azomona ne esengo ya libala te. Abi mama mimi okoki ko imaginer vraiment. Okoki ko imaginer ngai fona kuya na garde na biso ya kati ya ndako. Oya contrôle kama kamba balupango bali parce que nazomona sécurité nazomona nanga boza toza ba mikolo toyebi o tozoloba. Donc papa vraiment asa toyebi te loko epesi pasi makasi. Siko papa akopesa mama faute obe toloba ngondeni papa. Bon, nakoloba ke papa peta musuza akopesa mama faute. Po yango na ndako pe senge moko foto za pe maîtrise faut ezala na temps wana po ye mama lobike makamongo c'est umele déjà est-ce que ça soit déjà temps ya kovanza mama kovanza papa pona soki makambo umeli c'est que c'est pas fanda papa bon wana na koyeba bimate ya parce que ngape na tuna ki est-ce que bo fanda bo abi oui to solo la tina ba famille ba lobela makambo umeli sauf que papa azo changer te. Bon nakoloba nde na para papa wana pesa mabe po tangu ke tobalanaka soki obali mwasi na ndako tokomaka eloko moko tolingana na ntango ya bisengo mpe na ntango pasi. Soki mpe likambo mpe ezali mama aza na likambo papa mpe fo koyeba mpe koyede mpe mama. Papa mpe ntango aza na problème mama mpe fo koyeba mpe koyede mpe papa na ndako. Sikoyo ntango ke papa yo ozotika mama oke na yo ozokende sala makambo mosusu donc eza malamu mingi te. Foto yeba donc kosungana na kati ya ndako. Po mbongo okopesa no nyonso opesi mbongo me mbongo yango te
ego sunga mama na ba makambo nyonso waza nango posa na kati ya ndako. Fote ba vraiment ntango likambo ezali toyebaka kovanda tosolola mpo tozwa solution ya likambo wana. Donc ndeko na biso ya mwasi alelaki mingi nga mpe napozaki ye mpe baquestion nga na bi bon omoni liso oyo tobetaka na ba réseaux sociaux na biso fo mpe bato kopesa précision mpe ya bien. Est-ce que maman papa vraiment papa bozaka na yo bika apesaka mbongo abi oui apesaka mbongo asalaka nyonso alesa bana atangisa bana makambo nyonso bien na niveau ya biso en Afrique. Mais le problème papa amipesa na ba video amipesa na Facebook do masolo kutu nange ezalaka te. Soki kako naza kase me ye wana na telefone akolala bapongi niki bapongi na esoka lamuki akoti ba Facebook na ye ba YouTube na ye ba makambo nyonso wana mama masolo ezalaka te, dialogue ezalaka te, attention ezate babimaka te. Donc libala ezaka ke na pesa kombongo oliaka omelaka epesi pasi epesi vraiment pasi yango biso tozo beta mingi tozo pesa ba couple conseil couple ezaka te ke papa ozo pesa mbongo na kati ya ndako mama lena bana nde olobi ke papa makambo no esile en plus ayeko bakselo komoko ke abiso papa abimaka butu abimaka tongo makasi kwa ke musala. Mais soka ye na ye kote ya ba 17h wana uti musala tanga kokota na ndako asokoli alie ameli na ye ake alali mwa muti tanga azolamuka Facebook, WhatsApp, YouTube. Donc nyonso wana eza ya ye kutu dialogue nange ezate makambo mosusu eza tala kaka donc ya kobanda pena kodeta yango boye ezate. Donc ezopesa pasi toza mikolo tozo comprendre ke ezopesa pasi tango mama lobi ezopesa pasi ba samedi papa salaka te, dimanche asalaka te. Donc église pa kendaka te, mama kokende église ye moko na bana papa kotikala. Soki mama tanga azokota papa azokende koyenga na ye na ba camarade na ye alobi ayebeli pe papa makamba ba boîte te, makamba ba camarade pe te ki oba basi ayebeli makamba ba makango ta yoka pe te ayebi te soki eza. Mais le problème papa fandaka na ndako te. Soki afandi na ndako aza na ordinateur, soki aza na ordinateur aza kaka koyenga kaka oswati aza na ba camarade na ye. Donc siko papa ata yo moko est-ce que ba camarade wana baza na basi ou baza na basi te oya kendelaka tout le temps koza eleke afanda pe na famille na ye. Bon ezala pe ça dépend eza pe na bato mosusu abimi na ye mais na kati ya ndako na ye atike kimia. Mama na bedi na tour na kutana na moninga na ngai sikoyo yo obimi po ke kutana na ba camarade na yo na libanda mais na kati ya ndako yotika kimia te. Donc eza malamu mingi te. Po nyonso fo toyeba pe kokambala temps toyeba temps oyo nakendaka mosala, temps oyo napemi moke, temps oyo pe nakosolola pe na mwasi na nga na ndako, temps oyo pe nakosolola na bana. Soki ke ozomona ke na kati ya ndako na mama bolingo eza nango solo te, esengeli ke ovandisi mama bovandi bosololi omoni ke ezalaka oye okoti na yo na baordinateur, okoti na ba telefone obimi na yo. Donc wana siko donc okomi kokima no makambo yango nga nakoloba na. Donc papa komo kima na ye makambo nde papa sana uti koloba awa ezopesa pasi pe mawa bandeko toluka na kobongisa na bandako tolinga vraiment tobongisa na bandako. Papa bongisa mama bongisa eza malamu mingi te. Bolingo ba renouveler kango chaque jour chaque temps bazo to renouveler ka bolingo parce que bolingo ko nzuluka pe enzuluki pesa ezangi pe sens. Soki bino mo bozoye ba ko renouveler ngo te photo yo kana ka ba posa vraiment mama azate papa azate oyo kela muninga posa mobile nanga azate mwasi nanga azate siko boye vraiment ezopesa pasi. Papa bongisa mama bongisa libala eza kitoko, libala eza eloko o nzamba pesi biso eza eloko kitoko. Mais sauf que diable nda azotungisa mingi libala siko biso pe bato toyebi dia ke diable azotungisa libala
foto yeba ndeni tokomemela makambo oyo koyeba kobondela koyeba kosambela kolongola babiloko oyo eza kitoko te. Papa eloko nini esalaka yo ordinateur kaka batelefone banini dialogue eza te na kati ya ndako. Bana bazobeba biso likolo kozanga dialogue. Mama na ndako akomosala makambo mosusu mpona nini papa dialogue eza te. Tala mama tala esika papa kozanga dialogue omemi mama oye komema mama ye kosala eloko akokai kosala te. Mama ye kosala eloko akokai kosala te na mutu pe okutu akanisaki ata te na mutu mpona nini papa. Siko papa topesa nani faute? Topesa mama faute? Topesa papa faute? Eske faute eza ya nani? Tobongisa na mabala. Kanali na biso ezali mpona kolobela makambo ya kobongisa libala. Libala eza kitoko makasi. Libala vraiment eza kitoko tobongisa. Papa Sami, libala eza kitoko. Eza nemona peza. Libala eza bien makasi. Siko mpona nini makambo abo ezokomelaka bato. Ngamo nazomituna mpona nini? Mwasi mobali obali mwasi na yo na ndaku obande komone liboso bien okomi na kati ya ndaku boye ozo sepela na okutu osala makambo na ba WhatsApp banini ba makambo mosusu ba ordinateur na yo ke oke kozala na dialogue. Mama pe aza pe mutu tango bana balali bana mama paza na posa pe papa pe lisolo bozala po libala ya ontozoloba ba renouveler kango chaque jour. Libala tokokomisa yango eloko akala te. Ba papa na biso ba mama na biso ba misuto omona ba koko ti lelo basali de asoli ba combien de temps na mabala mais ba renouveler kango chaque jour. Papa ozokomisa libala kala boye mpona nini? Papa opesi mama pasi boye mpona nini? Siko eske libala wana papa soka yoki makambo mama sali bakofanda? Bon, eza ça dépend boye. Po ye moko yebi ozosala. Andimango pe papa po mingi pe oyebi no mabeno ozosala noli pe kondimango te ozomona ka faute ya moninga. Oye abimaka azakani na tana mama te. Bon, siko mama te osala makambo mari kwana. Bon, ye moko bo papa ndinga kozwela ngo ndenge na koloba. Po tokoza be faute pe de principal papa. Po papa azakana tana ya koswala mama te. Siko papa Sami ya yo ekomeli yo boye ozobeta sete papa batu ya yo siko ekomeli yo ke yo za papa wana okolimbisa mama. Bo soki nga moko vraiment nayebi ke ere eza kote na ngai oyo ke mama asali likama boye. Bo soki naza na boye na ndenge nalingaka yo nakoloba ok ngai nakomeka kochange mais yo pe kenso nzela wana te. Mais soki eza vraiment ke ngai napesaka ta nyonso na ndako tozalaka na biso bien yo osali makambo marke wana akota na vraiment nakolimbisa te. Po nga nayebi kokabula ta na ngai nakendaka mosala soki nazongi napemi soki mpe eza jour nakendaka na entraînement nakeya entraînement après entraînement azalanga na ndako donc nakendaka na babisika te oyo nakende banganda oyo nakende kokutana so na batu. Donc nazalaka ta na ngai mosala ndako soki jour entraînement nakeya entraînement soki mpe jour entraînement te nazalanga na ndako. Soki yo mama osali makambo marke wana donc nga vraiment naosepela te. Mais soki nayebi ke ngai eza faute na ngai bon nakolimbisa na ngai. Amen. Boyoki papa Sami alobi soki ye moko afandi vraiment a raisonner vraiment amoni ke eza faute na ye eza faute ya mama te akoyeba na kolimbisa papa pe oyo yo swami na ba problème oyo. Papa meka ko changer pe botika kopesa ba mama pasi botika kofongola wana eza kofongola ba porte. Porte soki eza ya kokanga balobi soki yo moko kolonda kofongoli porte te voisin pe akokota te parce que yo fongoli te wana eza ba porte efongomaki papa nde ayeba na kofongola ba porte papa oyoki biso changer. Soki pe eza na ba papa oyo bazotambola pe boye changer eza ka te ke yo mama lobi yango bien ke ayebeli mobali ne makamba basi te mais likamba ba ordinateur téléphone ba makambo oyo nde ebebisi pe bandako dialogue eza lisusu te entre basi na mibali na bana na kati ya bandako
dialogue eza te. Toyeba ndenge nini tokoki kosalela babiloko na biso oyo ya batelefone, baordinateur, banini, bavideo akotalaka. Toyeba ndenge nini tokoki kosalela yango. Toyeba vraiment ndenge nini na ta nini mpe tokoki kosalela yango. Toyeba kopesa eloko na eloko na kombo nango, tobenga eloko na eloko na kombo nango, mpe toyeba kosalela eloko na ntango nango. Ntango eza ntango ya kosola na mama, solola na mama. Mama mpe eza ntango kosola na papa, solola na papa. Eza te bokoma bababa na bandako oyo azosala makambo na ye, yo mpe ozosala makambo neti ozoyeba te, me boza ndako moko. Papa to changer, mama to bamama mpe to changer. Donc oyo ezalaki liso na biso tomemelaki biso na mokolo na lelo. Yango wana vraiment toki to partager na bandeko ekoza pe na ndeko moko akutami na situation moko après préparer notre situation oyo ameka na ko changer parce que tozaka na posa ba mabala na biso na bakata bandako bakimia vraiment eleka na kozala. Papa Sami wana na pesi yo mbote na pesi yo merci pona ko partager na biso vraiment lisolo oyo sokoza na posa okopesa bandeko bambote wana na tikelo leloba. Bon, merci pona ko inviter nga na plateau na yo ngapi na sepeli mingi. Bon, na pesi ka bambote na ba oyo nyonso bakotala ngo, bakotala video oyo bino nyonso kaka bambote na bino, Nzambe azala na bino, apambola bino. Amen, amen, amen. Nzambe azala na biso, apambola pe biso, lolenge pe ngai pe mama Mimi Selunga TV na lobi. Nzambe alola aleka na kopambola bino nyonso bokoleka na kotala video na biso et porter un plus na kati ya bandako na bino. Boyeba na kotoyeba na kosungana oyo nyonso ezaka tosa na kati ya kopesa lokumu epai na Nzambe ya kolongola mabe esika mabe ezalaki tokotisa malamu yango toyaki kopartager na bino mwa baminiti oyo bo s'abonner na canal na biso, bo like, bo commenter, soki pe critique ezali botiki na se tokoyeba na kobongisa wana tokutani mbala ya sima. Ba ciao na bino, ba journée malamu, ciao.